Bonsoir, bande konange zanga mamluba. Boyebi nazolandaka ba journée de gauche droite. Chilombo zaka ya mutu ya mabe ya solo. Mwana ba chilombo baza ba genre ya batu ko akobandela mutu rumeur akosolo pe likambo. Atiki pe lokuta wana etambole elata yo. Why? Il est en train de mentir. Dans the narrative, ezokendeke, les États-Unis et la France ont tenté de lui faire un coup d'État. That's bullshit. Ce coup d'État bande konanga eza na signature ya Chilombo ye moko na ba officier na ye. The United States nor France have anything to do with the attempted coup in DRC. This attempted coup in DRC is an inside job perpetrated by Felix Tshisekedi himself and his top officials. The United States have nothing to do with this attempted coup d'etat in DRC. This is an inside job. Les États-Unis n'ont rien à voir avec ce coup d'etat ici. C'est vrai, Tobo est États-Unis na France, baza renommé à cause de coup d'etat dans le monde. Mais bande konanga, come on. Tozolanda, total coup d'etat, et ça na signature américaine à Katuanata. Tolandi, pourquoi est-ce que les États-Unis et qu'on faire déplacer Batouba ou aux États-Unis, un coup d'État et puis coup d'État ou un désordre boyé, quand ils peuvent seulement utiliser les gens qui Kinshasa sur place qui détestent les intestins de Chilombo. Chilombo a des ennemis sur place. Les États-Unis les a déjà identifiés. Bah, utiliser Kabangote pour le moment parce que le temps n'est pas encore approprié. Tozolanda, Moussala ambassade des États-Unis à la canine. Et ça qu'on identifie pe Banguna pe à Chilombo, n'est-ce pas? Bazakaja stand-by kaka. Les États-Unis baby ko recruter Batouba ça la coup d'état kaka na Kinshasa. Bazana besoin ko faire venir Batouba ou ba avion, ba ya ba katsa Brazzaville, ba ya te pourquoi ko zo ba risque nyon stuana. Les deux, botala ba minduki Batouana ba simbaki. You mean to tell me que bino boke ça la coup d'état contre un gouvernement, boyena ba minduki zanga tina ndenge wana, tandis que Chilombo ya ko kitsa armée ya ko kitsa ba minduki solo solo. Ezana nzela te bandeko nanga. Coup d'état oyo ezana signature ya ba américain te. Coup d'état oyo ezali trop amateurish, amateur, ezana ba gaffe belé. Oyo ezelo komoko kona improvisé. Ezelo komoko qui n'était pas totalement bien conçu. Je parle de l'idée, hein. Ba conserva qui ont très très bien te. Mais je pense que ce qui me fait plus de sens, c'est que Chilombo a tenté d'éliminer Vital Kamerhe. C'est ça, c'est que Nzela on a Nzela. Et puis maintenant, ce qu'a éliminé Vital Kamerhe, mais il fallait que Blamango na moto. C'est là où Jean-Pierre Bemba comes into the picture. Ce qui a reçu ça qui banga balat sango Jean-Pierre Bemba sous prétexte que ba soda ba bomi Kamerhe ba utaki Braza, eza ba adepte ya MLC. Et Vital Kamerhe déjà depuis Kalayena Kamerhe Jean-Pierre Bemba depuis Kalayena Kamerhe bazalaka na mwa ba antécédence balingana kapenza te. Je pense que c'était ça ce que Chilombo avait en tête. Ba recruter Christian Malanga parce qu'Azapé déjà mutu, il nageait un peu dans les scènes politiques et puis c'est un homme d'affaires et puis alingi mwa mosolo mingi. Lui aussi à son tour, il était tellement garanti que voici ndenge makambo kokenda tellement qu'il était à l'aise azuna mwana na ye bayena mwana na ye. Ce que c'est un vrai coup d'état que ayebi kendenga zo kende boza batu bazo kende kufa, je doute fort qu'un papa peut accepter de sacrifier son fils na babloko aboye. Il n'allait jamais le faire. Tozolanda. Je pense que le col a cancé que ça théâtre et il était sécurisé que rien ne va lui arriver. Azu atiena a risqué na mwana na ye. Tozolanda. Oh, ça n'a rien à voir avec les Américains. Why? Toi, je devine qu'à en États-Unis. Why would the United States va permettre à leurs citoyens à officiellement lier un attempted coup dans un autre pays? Mais n'est-ce pas que nous avons le CIA pour faire ça? Come on. Nous avons beaucoup d'options. Et puis, CIA va utiliser un Congolais direct. Bako sala nyonso. Batia distance entre Bango na Kouana. Hein? Jamais bakobimisa un citoyen américain bimana poisa qu'un citoyen américain aux États-Unis aya kendo sala coup d'état dans un pays étranger. They would not do that. N'y a-t-il pas de Congolais ou on a besoin d'un passeport congolais qu'on peut payer de l'argent pour basala yango? L'ambassade des États-Unis était capable de identifier les volontaires pour mener coup d'état sur le terrain. Et ça nanzela te bande konangai nani
Ah, version au gouvernement ya Kinshasa bazonga ba imposer batwa. Hein? To boy États-Unis ezalaka nango na mabe nango. To wana tozo reconnaître. Mais coup d'état oyo, ça c'est un travail de Tshisekedi lui-même et son gouvernement. Les États-Unis n'ont rien à voir na coup d'état oyo. Ils allaient trop amateur et puis ils allaient ko pointe vers attentat ko assassiner Vital Kamerhe. Ça n'a rien à voir parce que what's the point? Yo somona muto sokoti na palais du peuple. Hein? Alors déclare-toi président. Comme les choses Ingeta, Chilombo, il faut démissionner. Attends, yo sali coup d'état. Osu parler du peuple. Parler du peuple quand même c'est aussi ils ont représenté le gouvernement congolais. Mais c'est la déclaration qui est désormais on doit comme président. Au comme les choses Ingeta, au comme les choses comme ça Chilombo démissionner dengenine. Et abande honanga so mona na coup d'état yo sozi au boucler bureau moko gouvernement qui est aussi important. Moko misusu ingeta likambo nini ingeta sa style qui tant yo sozi pouvoir ingeta sili wanati maintenant là comme que désormais maintenant je suis président boite makambo nza na nzela te bandeko na ngai tolandi hein donc nde nazoloba ke ezalaki kaka ba bruit ça c'est ezali musala moko esalami na niveau ya amateur parce que quelque part Chilombo n'est pas très intelligent. Chilombo est vicieux. Il est vicieux, oui. Ses pensées sont sombres, je répète. Il réfléchit, he is diabolical. Hein? Penser n'est pas bien. Il n'a pas de pensée catholique en lui. Ça, c'est vrai. Mais côté intelligence, sa fanda à concevoir idée à motindo à la lettre, il n'a pas cette capacité-là. Tozolanda, on a improvisé, salami rapide. Mais je pense que l'objectif faisait qu'il la tête de Vital Kamerhe. Et puis Chilombo allait se distancer, Balatiango Jean-Pierre Bemba, donc il aurait éliminé 2 personnes. Tolandi, hein? With one stone. Comme ça, tu as la cause à la l'aise. Makambu ya batu na yo bazobimisa mona sous drapeau Zaïre te patati patata, ça sont des comédies. Papa na ya salaki marche à lobby droit d'expression. Papa na ya bundaki pour la takamonyere na veste na cravate. Boité, je pense que tout celui qui s'identifie comme le Zaïre, c'est dans son droit. Parce que géographiquement, le Zaïre se trouve là où aujourd'hui on appelle le DRC. Il ne faut pas imposer à chaque citoyen qu'il faut qu'il comme un Congolais. Non. Notion il y a Congo, hein, avec C. Et ça, papa n'a pas imposé na bablo na bonga ba debout congolais depuis Kala, même quand on était le Zaïre. Mobutu Bomaka papa n'a été pour Nawana. Papa n'a pas debout congolais combien de fois qu'on a la Belgique pendant qu'on était Zaïre. Je pense que tout celui qui choisit, il y a qu'au demeurer Zaïre, à ce qu'on reconnaître le Congo, c'est dans son droit. Hein? Il dépasse bien les ceux qui dictature les angatinate. Donc, ce qui est totalement là, moi, il dépasse ça la nion, c'est pour provoquer une guerre civile. Ndé loko bango ba lukango wana. Parce que même bloko tout chilombo zo sala oyo. Ba théâtre zo sala, même masolo kwa muntu, exemple ba jeu chilombo pekaka. Tozolanda, il est entré à kosala parce que c'est qu'il y a des frustrations maintenant dans le cœur ya ba Zaïrois. Azo luka to simba na minduki to bomana. Tozolanda nde loko chilombo azo luka. Pour peut-être profiter na des heures donnant à imposer peut-être martial laws et puis toko situka to comme ce qu'on a dictatorship confirmé venant de Chilombo. Nde loko azo luka yango wana. Tokolata bakepi ya Zaïre nanko ndenge idepes balata monyere na bango nanko. Tokotambola na drapeau na biso Zaïre nanko ndenge idepes bayemba debout congolais pendant qu'on était le Zaïre. Babiso bamisuso tozo ko reconnaître Mobutu notre président. Mobutu fait partie de notre histoire. Nous devons comprendre idepes. Hein? Le mot Zaïre, ça c'est notre histoire aussi. Hein? 32 ans mobi monete Zaïre ça va tout comme on a Zaïre. Ça c'est quoi, c'est comme connerie. Hein? Mais non, ce n'est pas parce que Laurent a qui imposé biso l'histoire en Congo et il dépêche le quoi la bataka allié Afdel na ba Rwandais na ba Américain ngo. Nde bazo nga ba imposer biso ke il faut que toza la Congo. Tolingi na biso Congo te. Tolingaka ne Zaïre. Ou bien tolingaka Congo avec K. Et puis akutu ba il dépêche ngo ba lobi boy. Bande onanga bo botongaka nde bo multiplier lisusu botonga lisusu ba drapeau ngo ebele. Hein? Toko somba ngo siko na nko nga kutu na koluka bisika na mona ba drapeau ya Zaïre na zo somba ngo ata 3 na bombi. Hein? Tozo somba ba t-shirt ya Zaïre. Tozo somba ba kepi ya Zaïre na nko kaka. Hein? Tozo somba ngo. Loko ba ba biso tozo somba ngo na nko. Le 30 juin tokolata ngo na
nko tokolata nde à la zairoise na nko na kanai oyo amoni asepeli takende na mupompa kende kose pendre kuna na mupompa. Kinshasa ezali ya tous les Zaïrois. Kinshasa eza kabeyaka mwanga te. Kinshasa eza mupompa te. Tala na groupe ya bato mumba bayela biso une mentalité villageoise reculée. Bazolo bo au pouvoir na biso, au pouvoir na biso. Est-ce que boyoka ba équatorien utiliser ce genre de langage? Non. Boyoka Mobutu en train de se comporter comme s'il était président kaka ba utaka na badolite? Non. Il était le président de tous les Zaïrois, n'est-ce pas? Mais tel comportement chilombo na batu na ye. Bozo mona kaka ba villageois moko psychologique, ba parvenu, ba surtout qui boka langage na bango de chilombo na bango na comme président. Bazo ba eo bukalenga boetu, pouvoir na biso. Comment pouvoir kozala bino quand votre fils est en train de régner sur les Bangala, ba Congo, ba Swahili, ba Yombe, ba Tetela, siko pouvoir kozala bino baluba comment? Pouvoir kozala ya tout le peuple to za baluba. Oyebi baluba ba sakani pe na batu mingi Non, tama beto kita bato ba sakana na batu. Tala. Baluba n'esprit a bien, Ou lieu to comme na pointe to sala ba échange masasi en pleine ville à Kinshasa. Bozonga na Kasai na bino. Bozala kapé déjà na drapeau à Grand Kasai. Bo kam tatungisaka bino, mutatungisaka bino te. Boyemba pe déjà debout congolais na Chiluba. Boyoka kam tatungisaka bino, pona ngai na moni boto tikeli bino debout congolais. To tikeli bino na drapeau na bino a Grand Kasai. Na émancipation bolukaka pona ngai kuto on vous les accorde. Bozo Chilombo na bino. Bokende ko tie se pe na mupompaye, ce qui peut capitale na bino ko zalaka be akamwanga. Ça c'est votre affaire à vous. Tala toko kina psepe ko sala système à Lesotho na kati ya South Africa. Et ça nango pe kaka idée. Tolanda boko ki coexister le Vatican na kati ya Zaïre. Mais bozala ke avant boko ta na Zaïre to pese bino laisser aller. Tolandi comme ça bo sala bino gouvernement, botika Chilombo na bino à la tête, bo sala makam na bino to kokota makam na bino te. Parce que tolembi pe bino. Boyebi ke boza à la base ya cauchemar tozo vivre na mboka wana. Bozo yango non? Tshisekedi le père a signé arrestation à Lumumba. La mort de Lumumba écoutait biso trop cher. Tozolanda, Tshisekedi le père a collaboré avec les Clinton pendant que fungola couloir na Laurent. Et votre sphinx a fandaka tranquille à la nenge Laurent Zokot avec les étrangers na mboka. Parce que ça faisait partie à complot. Ni était la lutte diabolique de votre sphinx. Est-ce que comme le sphinx n'a bino à blâmer États-Unis, to la Belgique, pona makambo bando sa Zaïre, mais sphinx n'a bino a lutté un combat contre un individu Mobutu pour déstabiliser la nation. Où était l'intérêt de la nation dans son cœur? Où était l'amour de la nation dans son cœur? Ngai na lobi boy. Yo Mobutu lingi mwana na yo totia mwana nde Zaïre. Siko lobi ke Taran moko Mobutu akangi mwana no asimbele munduki. Mais n'est-ce pas que quoi approcher na ekenge de peur que masase ko déclencher ko panzelo mwana crâne, n'est-ce pas? Mais yo Mobutu ndimi ba panzelo mwana crâne il suffit kaka mutu wana il faut bakanga yeto il faut longwa. Est-ce que lingi pensa solo mwana wana? Olingi mwana wana ta? Kitara nangwa Mobutu o Tshisekedi le père azeko bambela Mobutu. Oh le loto mona na IDP soit disant bato état de droit. Quelle est la différence? Ya bango kutoza plus pire. Tozolanda. Alors, Mobutu lui n'a pas vendu le morceau de la terre zaïroise. Mais l'IDPS a vendu le Zaïre. Tshisekedi le fils ici a vendu Est à Congo. Il a cédé Bunagana. Il a sacrifié le peuple congolais. Mobutu n'a jamais sacrifié les Zaïrois. Entre Mobutu et Etienne, qui a aimé le Zaïre, qui n'a pas aimé? Qui était réellement l'ennemi du Zaïre? Dans la IDPS, tosto lembi boti kabiso. Tozolanda, boza rien d'autre que les criminels. C'est ça ce que vous êtes. Et IDPS n'a jamais aimé le Zaïre. Boza banguna peuple zaïrois boyo kangai malamu. UDPS n'a jamais fonctionné pour l'intérêt nabino. Na langue nini pour comprendre. C'est un parti politique ennemi à l'État. Tozolanda, it's an enemy state. IDPS sobozo komona. C'est un parti politique en fait terroriste.
Tozolanda, Sphinx Nabango était un terroriste. C'est un homme qui a lutté contre la souveraineté du Zaïre. Et son fils est en train de continuer ce que son père avait commencé. Pour n'accoper ça, les multinationaux, l'accès à Est wana Congo, va exploiter. Ce que des na bolingo na binote, atikala kape koza na bolingo na binote, il est en train de faire ses comédies à la poche ne ba compte bancaire na en Europe. C'est ça ce qui est en train de préoccuper ses pensées. Et puis bino bato botel makana sans été. Ok, na benga ka le sacrifier. Vous êtes le sacrifié. Parce que mkoloko yinda, mboko lukabisika boko senga refuge. Tolanda, d'ailleurs, mon gars, écoute, et ça peut bien besoin accuser les États-Unis. Pour moi, je trouve même que l'ambassade des États-Unis est notée, comme on a bien noté sans été. Comme ça, mon colopé, c'est que yinde la bino boko lukeska boko senga refuge. France va prendre bonne note na bino batotel makana sans été wana. Mukoleko yinde la bino boko lukabisika boko kima. Boluka ka deja nzela mu pompa malamu deja libela boluka ka deja tala bo bongisa ka nzela bimaka de Kinshasa tina mu pompa parce que vous en aurez besoin dans des jours à venir. Tozolanda, oui. Bon États-Unis pas sabino qui réfugie al Cameroun bino bo kosela makambo bo sali ba jeune bino bo monter ba scénario na bino po bo kosela makambo ba pesa bino qui réfugie loko nini bato lokuta kaka ndenge ba kosela ka Mobutu makambo il dépêche parti politique de bazana laboratoire lokuta. Baba ndoki penza soki bafandi butu lambi lokuta na bango lobi babambeli yango. C'est tout ce qu'ils savent faire ces gens. Bazo ko yela et puis bakom na courage ba kafara pamba oyo, hein? Bazo ko yela ce qui te moni mutateki Zaïre, toko kangaye. Ça c'est quel raisonnement ça? Ça c'est quel na lobi bande onanga za lokola na États-Unis to zala kana ba drapeau ba Confederate, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on fait récit et ça lié pe na racisme na ba kekeke ba préférer ka drapeau na bango wana. Mais bosu boyoka tolobi noto tumba tous les drapeaux à Confederate et mutoza la nangoli. Non, ça fait partie des Second Amendment rights. Je pense que Waranda Amendment nango droit d'expression. Ce qui mais des fois comme on a voisin no atie drapeau à Confederate bosu ndakuna ye pe atie drapeau États-Unis. Aussi longtemps qu'Azoé n'a côté Ngambo lopangu na ota lukano bitumbate, il ne te dérange pas. Où est le problème? Si il a des convictions fortes na Confederacy na ye et ce que ça stands for, où est le problème? Tozolanda, ma bende soki ideology na ye, peut-être à lobby bon, non, mais et ça fait parce que ça fait partie aussi de notre histoire. Tozolanda, yoko bête histoire États-Unis. Okolobe la makambu ya Confederate flag te, Confederacy te, okolobe masolo ya esclavagisme te, ya ba ségrégation te, ya ba tabasudo te, parce que c'est pelaka nango te, ça fait partie de notre histoire. Tozolanda, quand on est américain, ça vient avec na bolamu na mabe, ça c'est notre histoire. Tozala na ba Black Panthers, ça fait partie des legacy américaines. Donc, à tous les mundele à raciste au linga qui Black Panthers te, mais ça fait partie, ils ont existé. Pendant 32 ans, on était le Zaïre. Mobutu fait partie à président de notre pays. C'est un grand chapitre dans l'histoire de Mboka Nabiso. Donc, yo idepes à to linga qui no Zaïre, ça c'est aussi ton droit. Mais tu n'as pas le droit à imposer que tout Zaïrois a rejeté Zaïre. Non, ça, et ça, le col c'est Moutou. Dans le col, les parents bakabwani, oza c'est ce que moi na, bossana mamano libela. Ça c'est quel genre de raisonnement? Maman Naye fait partie de son histoire. Akobo Sanendengenin. Mobutu fait partie de notre histoire. Il n'était pas président de Uganda, il n'était pas président de la RCA, il était président du Zaïre. Tolandi, hein? Ce n'est pas parce que Laurent était venu remettre le nom de Congo que le Zaïre n'a pas existé. Et ce qui boza solo na démocratie bozo ko prétendre yako croire nango wana oh bata démocratie bata vous devez respecter. D'ailleurs nakati Zaïre nakati Kinshasa un Zaïre est dans son droit mutu musoso ko kimema matia drapeau na Zaïre liboso lopangu na ye ajupe drapeau à Congo atia pe liboso lopangu na ye tous les deux za drapeau ya mboka na biso tozolanda et l'autre voisin a décidé de tirer un drapeau à Congo. Où est le problème? Moussou pas qu'on décide de tirer un drapeau à Zaïre. Où est le problème? Hein?
napesi bino exemple bo bofandaka en États-Unis. So boke na bacoin, surtout na bacoin un peu rural, hein, rural areas, bokokuta mindele bele aotambusa pick-up na ye na Confederacy flag na ye, Confederate flag na ye, ezokopepa to atie sticker na sima bumper na ye. So ndalobi okokumba susu prince wana te po ye atie non. Akene ba faire na ye yo pe kende nzela na yo. Tolanda. Et puis d'ailleurs ce côté télémissie même bosolo le kokutaza mutu le plus gentil peut-être. Mais esalika kake il a des croyances très très fortes na vision ou bien argument il y a Confederacy. Et ça c'est son droit. Même si tu n'es pas d'accord avec, pour lui azomona que ça fait partie de son héritage. Tolanda bande konanga. De pes bozala mwa maele mukier moko bozo katsaka bandelo moko yo et ko banda même guerre. Ba guerre banda pe pona ba bloko aboye. Bien sûr, nalobi bande konanga. Bozo ye bawa, il n'y a pas longtemps, kozaki na high school moko Robert Lee, balingaki kaka ba Demon Rats o balongola kombo wana parce que Robert Lee était lié na Confederacy, hein? Mais il y a aussi le groupe de blancs où yo bazo ko croire na Confederacy na bango o basoposa ki nango et puis ezalaki very passionate. Tozolanda même marche salamaki na confrontation salamaki na Charlottesville na UVA. Pendant que Donald Trump était président. Vous voyez tous les deux côtés. Et baza very passionate. Tala batu yangambwa Confederacy batu bakumbi kolonga ba Alabama ti bakende kuna na Charlottesville pour bakende bitumba. Donc ça ce n'est pas de la blague. Kozana bloc comme ça, hein. Oh que batu bazo ko croire na yango pour eux c'est leur héritage, c'est leur histoire. Soko ye ko toucher yango en tout cas bozo bunda. Et nazo kebisa UDPS que sur les 107 millions Congolais zaïrois, eux tous bazo ko adhérer na UDPS. Ça il faut vous reconnaître yango. Il y a des gens qui bazaliko tenir fort na mémoire ya Zaïre. Il y a les gens qui aiment le Zaïre. Il y a les gens qui ont cru na MPR. Il y a les gens qui regardent Mobutu na estime et belé. Ce n'est pas parce que votre sphinx a lavé vos cerveaux. C'est votre droit aussi de croire ça. Ça, c'est aussi votre droit. Mais vous n'avez pas le droit ya kolinga ko imposer que Zaïre nyonso alo abosana que Mobutu n'a pas existé, que le drapeau du Zaïre n'a pas existé, que toyemba hymne national ya Zaïre te, toyemba la Zaïroise te, parce non, ça ne marche pas comme ça. Là bozali ko parce que là bokom ko toucher sikoyo nazo ngana banini. Ezala ko bokom ko toucher ki bo moto ya bato, hein. Natali sibino ke soki bo moni mutazo ko kumba kolongwa Mississippi, Alabama, yetina na Charlottesville po ko bunde pina ba drapeau na Confederate na maboko. Ça ce n'est pas de la blague. Tozolanda ba yeli confrontation pe bo mona ki masasi ma kofe bima ki place wana. Tozolanda certaines choses ça il y a de la passion parce qu'il y a une connexion émotionnelle et puis ça li kamba conviction na kati ya moto. Eza lokola chrétien ko yebsa musulman oh Jésus kakanda za chemin vers le cieux. Well, au moins ba phrase ndengwana ils sont capables ko banda guerre parce que pour na musulman azol que Jésus était un des prophètes mais il n'était pas Dieu. Tozolanda, ça c'est deux positions extrêmes et ces deux personnes ne vont jamais arriver à un point dont l'autre a concédé un argument muningate. Tozolanda, imaginez-vous ce qu'un chrétien un musulman batelemi babandi discussion. Oh, Jésus était venu mourir à la croix, il est Dieu. Musulman pas kolobake non. Dieu n'a pas de fils, Dieu azali absolute, il n'a pas de fils, hein? Marabi Jésus était un des prophètes. Bazo reconnaître Myriam Abota qui est, mais kolobakaza Dieu là pas d'accord. Et puis bazo bake prophète Mohammed ndaza dernier vrai prophète onzamba tindaki. Chrétien koloba na reconnaître Mohammed te Yesu kaka. Mais bozo monate ke bato ba kokende, hein? Bako discuter ti buto koya lobie ye buto ye tozolanda. Maintenant, ceux qui un d'eux se sent menacés dans la croyance na ye, des fois bitumba pe koko bima. Tozolanda. So vous voyez que pour que la paix règne, il faut la tolérance. Ceux qui là où les deux côtés, bazo kuta nezali quand même, bazo reconnaître que ok, Jésus était venu
Myriam Mamanaye, il était un des grands prophètes enseignants. Ok, ceux qui peuvent chrétiens, Azap humble, le tu sais quoi, ça c'était déjà un point de départ. Tu quand même osé reconnaître qu'il était venu. Ok, j'accepte cela. Moutounam takei makamnaye. Moza na droit te quoi imposer mutuke à travers Jésus kakando kendelola. Ozo luka guerre. Parce que ici nous parlons de conviction à katia mutu. Et les deux là ne peuvent pas aller imposer un bouddhiste, ba croyance na bango wana. Les chrétiens, quand on n'arrive même pas à convaincre les faux juifs que Jésus était leur messie, bah le messie n'a pas quitté. Attends, bengi les meilleurs des pasteurs chrétiens. Ceux qui israélites a le messie n'a pas pour lui, messie n'a pas de IDPS, il faut que la maturité, boza trop terre à terre, boza trop enfantin. Dans la kalata, boza ko imposer pe batu ba religion parce que bande konanga makamna zo le bo c'est très sérieux. Si on accepte la dictature na angle moko, boye bake la dictature va s'imposer na makambu nyonso. Et ça nous ne pouvons pas le permettre. Toyokani makila batu tanga pour na vraie démocratie. Alors, tu as compromise democracy. Dans notre choix libre de décider ce que nous aimons, tout sacrifier en gote bandegonanga. Ça, c'était donc ezanzela moko très très dangereux de pes bazon ngaba mimabatu. Autre en anglais, et slippery slope, c'est dangereux. Et quand tu as un mauvais exemple, tu risques de créer forme guerre mususu pour la descendance nabiso. Parce que biloko yoko sala ke lobby dans 30 ans, 40 ans génération musuba kwa ko bunda, bo bundela nini to comme ko bundela droit to la Zaïre. Tozolanda, alors on doit cesser, arrêter l'hémorragie tout de suite avant que les camboyos soient en plaire. Parce que là ba comme ko kende musika. Et ceux qui to ko bunda pona yango to bunda ngonde sikoyo. Po yo ezali kam bando ngana pesi no exemple hein. Tolandi hein. Ezalo kola ok, yebisi mutu ampe valongo, te il faut kaka kende kolanda ba binzambi. Ah! Mais au moins te que pone yako sentir ko zoko finga ye, tozolanda, yo ke ko yebisa kimbangiste te ko kipe makambo Simon Kimbangu te, kaka makambo ya Santu Maria ndenge ba mupe bate kibiso. À ce moment, tozolanda, il y a certaines choses, ça ba conviction ya batu. On ne touche pas. D'ailleurs, même ce que Laurent avait fait, à ça qu'on peut bien te. Makambo lokola ko changer kombo ya mboka. Normalement, il fallait qu'il vote. Tolandi, oui, normalement. C'est vrai, Mobutu Salaka Ngondenga Salakango, mais ça ne change pas que pendant 32 ans, il y a toute une génération qui était née à tant que les Aïrois, Bakoli à tant que les Aïrois. Yé Laurent Sokaya qui sous prétexte qu'on libérer Mboka pour restaurer, comment on appelle la démocratie. Il fallait qu'on vote à peuple zaïrois. Et ceux qui majorité à que non, tolingi to comme à Congo. Ok, ça c'est la majorité, la voix de la majorité. Mais après ça, tu choisir. Oh, tozo mona lelo, c'est ça les conséquences même quand on s'impose vers les gens. De même que quand Mobutu était là avec le Zaïre, UDPS. Chaque fois, bazako bimisa drapeau na bango ya Congo, bazoko yemba debout congolais, bazoko lata ba veste na cravate. Pourquoi? Parce que quelque part, quand Mobutu aussi avait renommé le pays na Zaïre, a tout n'a pas vu à Batunion sauté. Parce que ce que le père a existé depuis l'époque où on a eu indépendance, n'attend Mobutu comme président. Peut-être ce qui peut Mobutu a ça qui sondage. Peut-être en gaka mona ke kozana batu baza d'accord te na ida ko changer kombo ya Congo. Peut-être. Mais na zolo ba ke kaka ndenge ye pa tuna kate. C'est très clair que Étienne azaka toujours kana nostalgie à Congo na katinaye. Parce que chaque opportunité que ce papa là zaki kozwa, boko mona zaki ko glorifier Congo na ye, a okende Belgique akemba ba debu congolais na ye, tozolanda. Pourquoi donc ça veut dire que Congo était cher dans son cœur. Tolandi hein? Tango Laurent ye a changé n'enge pas changé, ye pas pesi pe bazero pe choite ba pona. Qu'est-ce qu'on voit après? Il y a toujours les gens au Bazape na Badrapo na Bango Zaïre, que ce soit dans la diaspora, les gens qui ont des convictions fortes qui sont des Zaïrois, non pas des Congolais. C'est ce qui arrive tant que vous imposez toute votre volonté. Tozolanda, on est là où on est, UDPS. Tous les Zaïres n'est pas Congo. Tous Zaïrois
n'a jamais été d'accord na bakomisaye Congo. Ça, c'est un nom que nous avons aussi imposé. Kaka ndenge bino pe bokolo bapeke Mobutu pe imposaka bino Zaïre. Bino pe bo respecter que 32 ans c'est le cas que tozalaka pe Zaïre, ça c'est beaucoup d'années. Beaucoup d'années même que le kakutu wuta 1997 aujourd'hui depuis que boza Congo. Congo. Tozolanda. Donc il faut respect mutuel, bozo lukaba guerre inutile. Au lieu de se concentrer dans ma cam très importante yamboka. Bozo luka ba tension ma kofie betama pour rien. Parce que le mot la Zaïre évoquait beaucoup de souvenirs, beaucoup de sentiments. Comme aussi le mot Congo, ezali peut évoquer beaucoup de souvenirs et de sentiments pour nangambo penabino. Tokani. Donc, si moi j'étais à votre place, na climat aujourd'hui actuel, ça c'est un faux débat botika yango tranquille. Ceux qui vous allez qui maïele, je sais que je vous demande un peu trop. Ça ce n'est pas votre niveau. Bon niveau moko terre à terre parce qu'en réalité vous êtes des cafards. Tozolanda. Alors nazo sola masola batu normal, na batu moko bazaka normalité. Mais bon ça la ka effort. Tokani. Je veux croire que na idepes moi batu normal bazata moko moko. Mboka eza na guerre na est. Économie mboka, ça ne va pas. Bosi botali ville à Kinshasa. Tolandi, hein? Bosi bopesi peuple congolais courant. Bosi bopesi peuple congolais maï. Bosi bobongse peuple congolais babalabala. Bosi bozongi si sécurité mboka nyosto ndenge bokuta ki yango avant bozo pouvoir. Bon, moi, que nous avons des choses très, très importantes. Il fallait que la souci na bino. À part, ya ko s'occupaka na drapeau à Zaïre, na ba kepi à Zaïre. Tango bino botambola ka na ba drapeau na bino à Grand Kassai. Mais bino botambola drapeau à Grand Kassai pendant que Joseph Kabila était président. Est-ce que tinda ka batukuna na mo pompa na kabe akamwanga ba boma bino parce que bozaki na drapeau à Grand Kassai? Bo bande idéologie na bino na ba succession Grand Kassai wutakala. Même Mobutu Kutando Tiabino Kate. Tozolanda, écoutez, si c'est ça votre conviction, c'est votre conviction. Tolandi, hein? C'est comme ça. Bandeko nangai, ngana mona ka drapeau na bangwana ka lokola biso pa na États-Unis, chaque état ezalaka pena oya yango drapeau. Problème ezanango hein? Aussi longtemps que tout le monde à la fin va reconnaître le drapeau na biso rouge, blanc et bleu. OK. Tolandi. Virginia est un drapeau de Texas, Californie, chaque état. Ceux qui peuvent grand casser bazan un drapeau na bango, ok? Tozolanda. Mais ceux qui va comme kobeta ma solo pe mususu là, ça change maintenant les données. Mais ceux qui oh ça c'est drapeau qui représente le grand cassé, où est le problème? Alors, ceux qui tozotambola na drapeau na biso Zaïre, où est votre problème? Mobutu bosi bo rechisa ki na kobomisi saye, akenda ndenge bolingaki. Mboka bolingaki bozwango, bosi bozwi mboka. Ne me dites pas que c'est le fait que les drapeaux du Zaïre existent, yango bozangi si kotiar ba courant na ba ville à Kinshasa. Ne me dites pas que c'est le drapeau du Zaïre qui fait que bozangi sa kotia mai na robina ba congolais. Ne me dites pas que c'est le drapeau du Zaïre sali que ba potopoto na ba salité za partout na ville à Kinshasa. S'il vous plaît, ne me dites pas que c'est le drapeau du Zaïre qui fait que guerre kuna na est à Congo si la kate bunaga na bosede angwe pa ba Rwandais. Faut pas me dire que c'est le drapeau du Zaïre. Ça, c'est votre incompétence. À vous, qu'est-ce que le drapeau du Zaïre a à voir avec votre incompétence? Hein? Et puis, ce que tu as fait mal à moi, bozo se comporter le rôle en banda. Bon, moi, ni bashi ami balé, bashi bayaka ba côté la par fenêtre. Basalaka une insécurité moko extraordinaire. Ok, bita ko banda ko boudé même maman bana wana yaka wate. Oh, liba laissé koufa. Aya kotala bana na ye. Bana bakende kotala le weekend. Échanger le konine est-ce que menacer position na yo? Yo mutozana mobile libala na yo. So what the hell ce qui est que ce mobile no aye kotala bana na ye to aye kozwa bana ne? Où est ton problème? Échanger le konine yo mutofande lingwende na yo libala za yo. Siko tango aye kotala bana na ye. Nde yo baramba zongi siko nde mobile zongeli ye. Omoka raisonnement kaka basi moko ba bando nanga sibozo ba basi wano bazalaka azana insécurité na ye moko. Ou bien bandi ko traité bano ya kutaki lokola bana mbanda na ye. Oh. Mama na bango azambanda no ndongo ni ntango ya za ex. Banda na boso mona mbanda kombo ex azalaka. Tango yo tie déjà ex liboso à titre ya moto. Donc ça montre le passé. Mbanda za moto za présentement bozana ye en compétition boza ba rival. Boete
Siko o kuna libala se kufaki nango. Akenda elle fait sa vie, mobali no pe aponi yo yondo za vie na ye sikoyo. Bon. Entre ye na passé na ye bana bazalaki wana. Yo ye libala na yo. Occupe-toi ya makambo libala na yo, ndima bana nyonso zala mama ya bana. Wayo comme ko luka ba problème mike na bana mususu kutaki mama na bango ayaka kutuko. Osomona mama na bango cible ata mobali na yo. Ah. Azana ata kuna ta calcula ka kutu yete. Siko yo zana ben sécurité na bana batu pona nini. Ndebo IDPS bo se comporter. Mobutu notre papa asi alongwa ne na Zaïre. Atikela bino Zaïre. Muluma neba akende kutuko kufela sur une terre étrangère afandi ne kuna zopema. Mama na biso mama Bobila dans notre première dame. A calcula ka kutu binote. Ayaka kutu tana Kinshasa wana te. Donc avisa kane kutu binote bien kayebi kazana bana ne na Zaïre. Eza lokola mwasi libale se kufao akenda na ye me bana nende batikala wana. Lokola babiso nyonso bakoko na ye. Bana na ye. Toza wana na Zaïre, Zaïre eza papa na biso. Me mama akenda azalaka na ye na Maroko kuna. Siko bino bozana ba insécurité likambu nini IDPS. Parce que signature officielle ya mboka Chilombo muta signaka. Ceux qui balobi au président a dit si lelo c'est Chilombo qui va se présenter. Ceux qui balobi au première dame Denise Nyakero tolingate mezande ndenge wana. So bino bozana insécurité. Na bana ya mama Bobila dawa pona nini? Bozo lukela biso problème pona nini? Bolingi kaka to bunda. Po bozo raison ko le botala bana na ben poli. Basimbi mwasi ya papa. Ndelo ko bozo lukango wana. Ah! Parce que ngana zo mona za provocation. Bande ona nga bomoni basi ba papa ba luka ba problème. Fanda na libala no calme banzo luka ba problème. Obosani ke bana no kuti bazaja mikolo. Hein? Tant yo ko déplacer comme maloba, ozo ko déplacer comme maloba et surtout vers leur maman. Ogoyeba na mitema na bango te peut-être ba sepela katende ba parents ba kabona ki ils ont accepté. C'est le choix de leur papa, c'est le choix de leur papa. Mais yo ko tuka ka bango na mitema. Ozo ko sala ka ba bloko moko ndire baza bambanda na yo. Mais mukolo ezali ba ko kanga peli puta ba beaucoup tio makofi réglementaire. Et puis sala magamingi ce qui papa azate. O leno no mututu na ba corriger yo. Okwa le bo bana baseba impoli basimbi mama na nzoto mais maman za problématique boyelanga ba verset biblique te ko l'enfant sonore ton père et ta mère avec que tes jours soient nombreux c'est vrai mais botanga pe verset là ndakelo bakanini et parents ne provoque pas ton enfant en colère. Bible n'a jamais dit que yo parents provoque ton enfant en colère pour moi na honorer yo et le ba bongote et le ba enfant. Donc Bible peut se montrer notre responsabilité na ye. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours puissent être multiples, glorieux longtemps. Wana pari ya mwana. Yope parent, ne provoque pas ton enfant en colère. Bande konangai. Dieu est un Dieu juste. Karma ezalaka juste. Soki yo moboto yebi komitiane sika na yote. Onction aux yeux ezako provoque la colère dans tes enfants. Mukolo ezali bana wana bako sepelisaka yo. Même Nzambe a contenir bango rigueur te. Parce que yo pe balobaki ne provoque pas ton enfant en colère. Hein? Une bonne relation bâtie sur respect. Et le respect doit être mutuel. C'est tous les deux côtés. Bana baebi, limite na bango, yo pe mabo tu comportes-toi comme un parent. Ce que vous avez la base ba papo ba kaka ba déplacement maloba. A comme si bana kutana loka bambanda na ye. Muke nangi komona ke pia Zaïre te. E nangi komona drapeau Zaïre te. Désormais boete. Sinon te tokosala mukamata. Ambon. Yo ye lobi okuti biso. Pota na biso na mutema ozo comprendre yango te. To tolere yo parce que sengi ndengo wana ke Mobutu falaka kende. Ou le fanda na kiboko onjino malembe muto calculer yo te. Ozo luka ka makambo. Ozo lukaka makambo sous prétexte nga mwasi ya papa soko zuba coup de tête na yo comment na biso ben poli hein soko lié mututu réglementaire okoloba ke bano baza ben poli pour nous luka problème siko toko tangera contre notre papa pourtant toko beaucoup to ba coup de tête awa papa pa ko sepela tête beaucoup ti mwasi ne makofi au moins que siko zo créer problème siko entre papa na bana.
tozolanda nde nazoloba UDPS botika koluka makila bakongole sopana na Kinshasa wana botika koluka baproblème débat wana laissez ça tranquille, comportez-vous comme le parti au pouvoir. Arrêtez de vous comporter lokola mwasi deuxième mwasi ya mutu azana insécurité ne profonde mutu azokalikile libala na aza te ekufaka na tina mama akenda na ya kalikilaka mobali na yo te soka tomoni ya ye aye kotala bano na ye soki pa bengi alobi botindele bana na ye zala mukolo kende kutu akompanye bana bakende kotala mama na bango zwaki tifanda bapesi yo mai ya komelomeli. Comporte-toi comme une femme qui est sûre d'elle-même. Oh kozala bato mosusu na mokili bandeko na nga bazalaka na infantisme moko ozo comprendre te yo mutu libala osozwi yo nde madame xy so zwa bana bongisa bango mema bango baketela mama na bango. Où est le problème? Atozi pe kiti ofandisi moninga boni bana baza malamu boni na ndako toza bien bana bango na memelaki yo bango. Ah vraiment merci en tout cas. Bon comme ça moi je rentre et je reviens le dimanche. Dites au revoir à votre maman. Au revoir mes amis. Échangez eloko nini po yo tango pesi au revoir ozozonga wapi ozonge pa mobile na n'est-ce pas? Alors dimanche oyepe oina esengo yo zwi bana bozongi na bino na ndako. Où est le pona ni foka ko lukaka ba problème sika ba problème ozo lukaka ba incompréhension. Why? UDPS biso toza bana ya Mobutu biso toza bazairwa na bazairwa zoyo botika ko luka ba problème ko tozolanda bolukaki pouvoir bozo yangoti. Alors Mobutu kolongo kuna na Morocco aya ko botola bino bonga pona nini boy bobila dawa pesa ki bino indice kaza na posa ko zongela ki première dame au Congo. Alors zanga Mobutu alobi na bino kalinga zonga koma président lokola bana ba misusa bopoza misona nzala balukaka ki bokonzi na makasi bino moni zanga Mobutu akalikile pouvoir na bino wana na désordre na buchafu bozana ngwana na Kinshasa na DRC nana ngwa calculer ki bokonzi ya kibundoki ya salite pamba nana ngwa envie ya kabino ten esprit à bien IDPS mais bino bozala ko la deuxième femme ba utiko zona village te bolia ka bambwa boza sans classe bino na lobi ya uta 1997 ans bino ba human rights bozi pouvoir boko tele manabiso ba républicain na monde nini te batia penza biso boye batie eza lokola mwasi ya liboso azalaka vraie femme na mwasi ya mibale balokoti kaka mwasi ya convenance. Alors bakotelema na plateforme nini bino na Zaire tokotelema na bino na plateforme nini na kote nini ko na climat ezalaka na époque ya Zaire comparé na climat lelo na même apparence na biso sur le plan individuel na point nini bino bomoni toko kosala na bino compétition to se calculane comme na anglais nini alors to calculaka bino te. D'ailleurs kuto ezala kuto na lobela bino bia bozokanga à travers bomoni mutu loka mamuluba a reconnaître ka kutu bino ba human rights oyo te na ki pouvoir na bino uta 1997 nga kutu na reconnaître ka pe bino te na eba kake boza pouvoir moko ya circonstance eza lokola bomoni LBJ na biso ndenga zalaki the accidental president parce que JFK akufaki bino na mona ka bino ndenge wana que bon Mobutu était parti ata fande que ngeka akufa parce qu'il est mort en 97 celui où ngeka ke zoyer. OK, donc on allait peut-être se retrouver dans même situation ndabo na mona ka bino eza pouvoir moko ya accident to landi nazoka nanga bino na valeur te nandenge bo panza kra na Laurent na bino pona ngeza affaire na bino ya famille to landi boye kozula biso mutu na bino aka na batu boisa. Ça c'est votre niveau à vous. Bongo Zairwa ni boyoka azo reconnaître Joseph Kabila na gouvernement na ye ba pigme ba bimela ka batu ba utaka wapi oyo batu boisa na makolo ba yela biso je suis député je suis président wana bazala ka batu te botala nanu quand l'homme Zairwa azalaka na bien c'est là tu appelles na monde ba YouTube
Boza YouTube ya époque ya palais du peuple. Botala tous nos papas là na kati ya palais du peuple. Boza siko YouTube ya bobenga ngone sipe parlement sipe palais des nations na batu ya Joseph Kabila na pouvoir. Pas match pas photo. Pas match pas photo. To calcula kabino te. To mona kabino ba buchafu moko boye. Tuntu chana na moko boye ba erreur ya la vie. To lota kata bino te. Bo mona tena bandoto. To lota kata bino te. Nyokan zairwa. Nyokune zairoise oya envie ya kata bino. Bino boye bite ke ata mukolo chilombo na bino kolongwa. Et que un zairois doit reprendre le pouvoir. Bino boye bite ke il faut to désinfecter palais du peuple wana nyonso. Oui. Po, to bite quel genre de microbe boye li bato. Po boya na salité moko qui n'a jamais existé. Il faut to benga batu ya santé mondiale bako désinfecter palais du peuple wana mobimba. Ezab na buchafu. Plus pire. L'élo est comme occupé par les hommes qui mangent les bois. Tozolanda. Botala nenge Kinshasa nezalaka salité. Bina boyebite ke po biso bazeirwa to ko reprendre autorité na mboka na il faut batu ya ONU ba ko désinfecter la ville ya Kinshasa. To ya ngulu poto bela batifoïde involontaire. Talanga ibatu. Toko bela ba malaria moko esali ba bobenga ngoni ce qui maladie c'est l'évolution. Ce qui virus c'est l'évolution, il y a un terme scientifique na bosani. Bongo bino malaria ezalaka wana na époque Congo. Ezala wala malaria ezaki na époque Zaïre. Na époque Zaïre mutanda bela malaria une seule fois. Abotela ngo anticorps. Tala bino tellement microbe eleki. Mutu moko na ko bela malaria ta 5 fois na année. Donc, nous autres, na yekutuko, et ce qu'on a le anticorps contre malaria te. Biso to ya ngulu, poto, boya ko sala biso génocide médical. Bomoni ndenge tango mindele bayaka wana Amérique. Babomisi saka ba Native Americans pona ni bayelaka bango ba maladi o bango bazaki nango na anticorps te. Bino bozo sala biso zuwa, boza na insécurité bata IDPS. Bobo ma biso na ba malaria c'est la mutation, voici le terme que je cherchais. Et c'est la mutation moko bazoto na biso ko kango te papa. Bomoni te. Mais ba malaria bino bozana ngo wana. Biso to ko kango te, boningi bosala biso génocide scientifique awa. Mais to ko kufa en désordre. Or zéro nyosto qui se respecte alingaka vie. Biso to kende ko bela mutation ya malaria bino bozala kanango. Stellar toi totikeli yango nani? Saint-Poli totikeli nani? En tout cas Chilombo yebisa bakafar no baliaka bambwa wana. Bobatela kimia. Mukolo tokoyaka toza pouvoir, Il y a beaucoup de procès, il faut te désinfecter mboka. Il faut te désinfecter papa, Pour une quoi ko sala biso ba génocide médical boye, Toko ko kufa désordre biso bana Zaïre bana Maréchal Mobutu. Ba microbe ezana Zaïre wana lelo o ezana kati ya Kinshasa banzo to na biso yebi yango te to mesana na ngo susu te to yebi yango te mutu moko zobela malaria 5 fois par année. Donc malaria esali mutation na yebi kutu te forma bangungi bakoma na Kinshasa ya mikolo yo en tout cas bo batela na bino kimia to pardon biso to zo batela kutu ba santé na biso to ya ngulu yo bino ba moni banzoto na biso yebi malaria bino bozalaka nango mbadi tala nalobi na bino boza lokola basio ya mibale ya accident wana bozalaka kande fier na bonga na bino bofandela to calculaka bino te bo impressionnaka pe biso te bo banga te soki bomoni biso na drapeau Zaïre. Bo banga te soki tolati ba kepi ya Zaïre puis tokolata kango na nko parce que c'est ça ce que nous connaissons, c'est notre droit. To boya papa na biso Mobutu pona bino omona mwana wanga no aye moboti parce que balobine na batel banda ke moboti no azalaka mabe na mabe na ye na bolamu na ye tolingo ya biso Mobutu sesese kokongwendu wazabanga tikana yebisa bino ka vérité. Voilà, ezali kambia conviction. Tolandi, Bomata, Bokita, Zaïroise, akotika la kakaka Zaïroise. Ezandendenge wana.
Wutangai mamulu bana bandi kosola na bino depuis CP 2016. Boyo kanga na chanja na komi muta IDPS. Zairoise jusqu'à la mort. Tolanda, eza conviction. Mobutu aza choix motema nanga. Ça c'est ma conviction. Bo matabo kita. Toko trahir lombe cesse te. Zairoise na zairoise likambia conviction. Drapeau na biso kaka flamana ndenge bomona ka drapeau na biso yango wana. Bo mata, bo kita. Drapeau na biso yango wana. Tolandi kutu soko ke susu bolingi boye baba préférence politique MPR. Oui. Kasi bolingi te c'est la vérité. Pour comprendre que vous ne pouvez rien changer. Na sujet bo luka ba guerre bo luka. Parce que boko zasko na option te ke bo banda soko boma bat na makasi. Parce que na ndenge kaka ya boya volontaire tokotika Mobutu te. Biso bana Mobutu. Toza bana Mobutu libela na libela. Zaïrois dans la paix retrouvée. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. En avant, fier, plein de dignité. Peuple grand, peuple libre à jamais. Tricolore enflamme-nous du feu sacré pour bâtir notre pays toujours plus beau autour d'un fleuve majesté. Autour d'un fleuve majesté. Tricolore au vent ravive l'idéal qui nous relie aux aïeux, à nos enfants. Paix, justice et travail. Paix, justice et travail. Zaïre oye. Zaïre oye. Zaïre oye. Mobutu oye. MPR oye. Parti bo moko. Tatabo moko. Ekolobo moko. Moko onzibo moko. Mobutu seseseko kukungwendu wazabanga mwana mama yemo. Boyoki yango ya bien. IDPS Na seki bino bozanda na zuwa. Po ya bino na kote na bino. Kasi balinga pe bino ndenge biso tolinga Mobutu. Bakumisa pe ka drapo na bino wana ya chana na ndenge tokumisa kwa biso drapo ya Zaire te. Babete la bino pe tolo ndenge to bete la kwa biso Zaire tolo. Boyo kama bete kote na biso bilenge fandi. Nous sommes mieux que vous. Bino moko bota la ta na bilili. Oui. Kote na biso ba vrai chéri, na ba vrai jo, ba to mayele, et puis tolinga kimia. Tolinga ka vie, to respecta ka vie. Ta ba sanguinaire lo kwa bino te? Ta la bino depuis boza ki bokonzi, bino ba 10 men ratso yo. 10 millions morts! Mais n'époque ya Zaïre, 32 ans. Combien de Zaïrois sont morts? Biso to respecta ka la vie, tolinga ka vie. Tolandi, tolinga plaisir à vie moyete, ngana mela nga sympolite na ba moyo zo ko chauffer mokili. Na réfléchir nga kende ko boma moto. Waneza raisonnement diabolique retrouvé en vous. Po boyebi vite, bozana bolingote, boza batumoko kanda agressif, bato bitumba, batumoko bizarre kaka. Donc quand on a touché ce souté, donc on a des pèses. Bon, on a besoin de ceux qui bomoni kepi à Zaïre. Bolingi to koma loko la bino, pardon. Biso tolinga ka vie. Tokani tolinga ka bomoni molungu osana mokili na mela moko nanga pio. Na lingi te na réfléchir ndenge na kobanda ko bunda na individu mo. Et puis mutongo na ko bunda na mutu nani? Ata vous-même. Bino batu boyana batu boasa. Bozanga charisme. Botala ngai. Batala kape mutango ke bunda na yeti. Moto kinaona ange kutana. Batala kapete.
mutoki ya muto aza na tu bwasa na makolo akendo bunda na nga na mama Zairoise ata vous-même ata wana za bituma moko déséquilibré nakobetama mpo naza na état de choc na gelé nazangi ndenga kozongisa likofi mpo nazondima te naza traumatisé par l'image ya tu bwasa na solo ya mbwa na kangami tolandi ke baba kobenga ngai yo na betamaka na bitumba foti na ngai te foti ya choc tokani botika biso pardon et tous les Zairoises ngai na moni tosepelisa bango le 30 juin papa na ngai ya bino ya biso nyonso mama oh papa likambo nanga na papa suka seliwa oh mama yoka bilenge ya Zaïre malheureusement il fait trop tard soki azalaki na journée na keluka mwa moko na ngai na mela en tout cas bato mosusu na vi bana bandoto idepesi basekisi nga baza quand même marrant bato wana batelemaka na nzete balobi soki tamoni drapeau ya Zaïre okomokamate pas question mon œil tumpala twabo lokola soki tamoni drapeau ya Zaïre drapeau nini biso tokolata tondimi liwa nga mama Zairoise nakopepa obe drapeau ya Zaïre. You got that? Tala bozo luka bitumba ko oyo koleka kuta ba musulman na ba chrétien tolanda tokotika te likambo ya Zaïre na biso tokotika te bozo ki bokonzi bolingaki bozo kokango te botika koluka bando koselaka bato makambo ko bokumbu ko kosela même tu l'as na envie ya Mobutu te bongo ba coup d'état lokuta osaleza nini ye pas linga sala 32 ans au pouvoir Chilombo Mobutu aza unique oui ba président ba goza lebele mais Mobutu n'est jamais égalé égaré bolobaka n'est jamais donc mutata moko aza égal à Mobutu te il est égal à lui-même tokani ato tlati luka baluk na bino monyere simbaka peka atteint ezaka sans impact mais bota la tenue à léopard et là léopard nanu symbole ya royauté boyebi ke Mobutu aka likolo Zaïre aka likolo kaka tolanda sia ata oluki namonaki foto moko ya Chilombo epasimbika na la main basaleli yango na mopompa kano moko etengama ezanga kajance Chilombo oanviaka nde Mobutu donc ofandi ozotala olingi oposala okoma lokwa Mobutu esimba te po Mobutu azaka Mobutu ye moko papa na ngai ya biso banso mama vrai papa de la nation Mobutu likambo nanga na papa suka seliwa o mama basilisa se maloba na bose ne bande ba parole te Chilombo oki souci banzembu tembela Mobutu banzembu elenge elombe se tokolanda elombe se tokolanda elombe se satiaki masasi libenga tiaki mondoki mokongo atiaki zimele nelongi pona kotala mokili bangu na basanini na bosani bana Zaïre tokomi pene tosala fiere pona Mobutu tosala fiere to gene bangu na mitema tokende elombe sese tokolanda Zaïre na biso ezaki elengi mwete Mobutu a bénéficié de très belles chansons boyebi IDPS yoka bango batikala kaka debout congolais na ce qui peut IDPS nze moko ezanga so na ba comprendre tout ba note nze mbwana te IDPS vaincra eloko ne vaincre ben compétent ben incapable ba ko convaincre eloko ta moko te Est à Congo na maboko ya M23 un parti groupe ya ba rebelle ben compétent ba ko kaka makambu te tala na ngamu na bina ba human rights tande boyela kana pouvoir salité
Botala Mobutu quand il avait 29 ans. Bel homme. Hein? Talo kwa bino te. Yango to calculaka bino pete. Bo batela kimia na mitema. Bo bongisa nan. Bo ngeki pouvoir ti. Bo bongisa ti. Bo kanisaka Zaire ezalaka dimension ka beyaka mwanga. Bo yebaka teke c'était le grand Zaire. Yango wana bolukaki bozwi lango pouvoir ti. Bo bongisa. Et puis ezala mobimba ndenge bokutaki yango ata kilométrage moko Zaire kende na bapaya te. Ezala ndenge bokutaki yango. Bo ete bozongisa pe propriété na Kinshasa ko. Ata kutu babaka boza sale. Bo asalite makasi boza bosoto. Ouais, biso Zaire dans kanisa banzemni butembera Mobutu Iyaya ole nanya mela anana sala bona sese naibi ba parole nzemwana te mais banzemwana ezaki na ba rythme nango lokuta monene oya kanisaka empere kokufa waya empere kufa nango pende te Mobutu akendaki nde na Maroc mutu akende kokufela ma empere idéologie sa vie idéologie MPR idéologie à mouvement populaire de la révolution et kofandaka jusqu'à l'éternité pour ezali kambo état d'esprit papa bo moko mama bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko parti bo wana eza fondamental ya MPR eza idéologie MPR ekokufaka te parce que MPR c'est dans nos têtes Zaïre eza dans nos têtes dans nos cœurs eza likambo ya esprit hey anyways namoni na sosoli bino mwa mingi natika bino bolia bambwa na bino calme itepes wana bona mesa botie mbwa na fufua masangu na bitekuteku ok bon appétit bon enjoy mbwa na bino ngana zana kai na ngina kende kosala na ba poivron biso bazairo toliaka misuni normal ndenge nzamba salaki toliaka bakai tolie soso tolie ntaba meme bambisi na biso normal mbwa azalaka lokola camarade na biso toliaka mbwa te tolanda poso comme na idwa kolia mbwa lobo kolia pe moto biso toza ba carnivore te ba carnivore te donc ngana kendo lio ya ngai kai na banza naza na mwa 20 moko kuna nde biloko biso siko na Zaire toliaka yango wana toliaka biloko normal mais bon enjoy mbwa na bino enjoy mbwa ok bandeko na nga ba Zairoise bobo sanate le 30 juin bozo lata tenue à la Zairoise boite totala ndenge ide pese ko boma bato awa il me semble qu'ils auront 70 millions de zéros à tuer donc quasiment bon ba ko boma 70 millions kasi tozaka nombreux ba mama bobongisa maputa ya Zaire tokani bobongisa maputa na elongi ya Mobutu Sese Seko bobongisa ba t-shirt ya drapeau na biso ya Zaire ba papa chemise ya Zaire elongi ya Mobutu le 30 juin de likambo toyokani toko se souvenir na Zaire na Mobutu eza boete Zaire oye voilà tokolata drapeau ya Zaire na elongi ya Mobutu totala ndenge bato bakoboma bato bola tango na nko tokani bola tango na nko na kanai penza na nko ya bukole all right je vous aime ezanga mamluba on dirait masango na melaki banjo sale all right I love you all bye bye